Ya Fego. Oh, so a fali. Mama sur la campagne à Macron. Dans une réserve. Il faut qu'on on a sac pour eux apprendre souvenir. Oh yanga. Neti chapeau a Fego boy. To sende nini. Ka boy non là na chapeau a Fego. Chapeau camarade a fali. Ya bino bo respecter a falite. Yo be mto vanda no na fali. Botande na zoki ya ende na bo linzaka nyonso ya kolongwa na obanga ma bomo linzaka na oyo. Bomo na makila. Linzaka nga nyonso eza ekolongwa. Po modèle basali Fego bandeko na komo kotela na nga Fego. Fego mpe makomiki o sapato ekokangati. O ni mokombe. Encore nga lata 47 bandeko Prada Fego na zwi mwa Prada. Fego ndo zoni makongulu bongo lo bana mère ninyo. O kosa ni na ndako Fego. Makambo na biso te makambo ese sila bo porta mutu plainte mais bozo continue ndé na zui Prada oyo late lelo kende ozwela ngo fali na Belgique oyo na ngo France ndenge nga na zui on a komi ko lata na nga Prada oyo po nga lata ba ketchka ya minene to sa ndeni ndé na komi na nga camarade ya Fego to komo lata ba sapatu ya non Fego ma komike e bongo za mulai bo ndeni o lata nini sapatu mukiebu nanga ekota na passe oh porque sapato Fego ekokanga te te faut ekokanga nanga ko raté sapato ezaki na fali lelo sapato ya uti na fali Belgique et na fali France ya wana chevalier na kolata nga na raté chevalier te Fego omoni moto pelisi ya yo ko silisa ngo ndengo zoluka ba adresse abatu yeba ki adresse no pe to anango au moins na Paris oko comprendre que Paris a binoté ko yeba na to mabanga fali et ko sauter ngana mutu faut pona na tango be funa longola languette mama na languette nga pardon vous avez kanga balase mais ça me fait mal pona ba mbi manzaka maman il faut ngana longola languette et ça pas original le que languette longola te regarde c'est bloqué non t'es original. Maman, Fego la table au solo, malgré ma bêtise, mais c'est. Maman, Fego, Prada. Oui, Zambi. Babenga la table à Chine, yana comme la table à magasin. Moi, la poto. Maman, il dit ça. Kanga balase s'il te plaît oze ba kanga balase mama boko kanga na Prada ngo likambo na Prada wana ngo senga nga demande ko mata te bobi nanga na mata na Prada ona mbetu me mwana mata na mbetu ezate muto olinga mata za nanya ngo longbela nga zo insister de ndoki le baya be de tous mama net ngande la komo la na Prada boy na butalo no la na Prada on la na Prada Patrick kita tika ya olobate kolobate ndenge na la na Prada accessoire na Prada Fego bon est-ce qu'on a là sa vidéo bandeko ko filmer koto na opekisa bitumba ko filmer agitation ya boyebi ke nazo filmer na TikTok nzoka musique ezokota me bo mona ka image boyebi Fego na pokwa o bato ba benge boyebi azo expliquer bato nini na ndeko Landelvis je voulais parler Fego biso to leki na Gare du Nord walo kuta biso to leki yo na Gare du Nord kutu ba oyebisa Elvis a ofinga yo Elvis a soli pendant 5 à 10 minutes to telemi na Gare du Nord osali semblant opesi biso mukongo nga soki na kinga moko Fego na ngena ngana soliso na banga eka papa Elvis po ngana oto solola na biso na snap otinda ngana lingelo leki na nga to ngeto solola na biso siko yo ngo solo na mutu
toleki libosono olobi elote yo zo file biso siko olobi ngako obande ko landa biso po osolola yo ngako solola siko na Elvis wapi na adresse na ndaku ne est-ce que ça normal na poto oyo zo yo landa mutu na ndaku po solisa ye est-ce que ça la kate wana loko lobi si obongo nkuba olie okanisaki à moi si nenga beteli oyo ye moko je crois ndengo lali lelo makanisi changer yo fego na ebisio so za mutabikiri Elvis pas za mona Paris ye pas za mutabikiri auta kamboka moko te avanda na Paris omoni Paris oyo vanda ko kanisa ko konzaka ye pe moi na Paris lokwa bino bolingi ko respecter image a falite ozaka na fali il faut eba mamni on sala pona o garder image a fali sko ndenge ba yo kisi osoni ba beti obungo nanga na kangaki na ngai boutique yaki fermé oye ko fungolisa biso boutique na poko yo boyebi ba beti fego po Elvis akanga na mutuka kangi na contact mwana ngo mawa situ mwana ngo bozela na l'accept na mwana bande ko kumba mwana batu mawa fego lobi na tonga na oki porter plainte pour na matricule même ya mutuka no ndengo file biso na zemi na ngapo omoni ndengo luka makambo muko alikambo na mbila boyebi fego benda Arieta ayiba nga Arieta fego nga yiba nga Arieta fego mambozo lukozo ba degré dango François memi mwana ngana okanga Elvis kuna tozo kanga na batu bayeki na balabala les tika biso to okanga Elvis poto moni ase abeti yo ekoki non l'accept no fego ndenga okima fego atiki mutuka fego komo okima nazo landa fego ya kolanda okay na okotela ye fego azongi pa mata na voiture ngako tunazo aider amata na voiture encadré bandeko Franchement qui fungola sous portière na muto a fego kabo ebi fego franchement quoi meni Arieta liboko moko zanga na muto a fego benzi Arieta écoute pe franchement moi na ma tete donc fego yo weleli Arieta na franchement yo mo mobali na mo mwasi donc fego bino boya kama mambo bikiri ya batebele te fego to na 2026 so luki makambo mobali bo bunda sepe bo basi bo bundaka mambo osangela ya babikiri wana esili nga makambo o de ana tika me bolekisi ba video yango mama na chaka na musique na okata sopo e kata nga live botala de aba auto beta fego botala bien bomona bozena bomona ndenga laksi bongo bomoni to non tika no babi oui te boye boende ba omona po mwinda na ebeta na ni botala na tia boye voilà wana bomoni ya pichu ala ti orange ya pichu Elvis ye na chemise a pembe Elvis ye azui ba sapatu awa auto beta fego azui ba sapatu voiture fego ile ya wana ya pembe Elvis ye wana mama ye wana ki ofungola portière ye wana asiko aboyi voiture kende mwana ope o akumba abeta mi mwana bato Elvis ye ba okanga Elvis wana ba okanga nga na opekisa ba oto beta fego akimi atelemi kuna na Hollande ti place atelemi boze ya bomona na kati son pona ebande ko filmer na musique ya nazo filmer na agitation koto na filmer koto na opekisa Elvis yo na chemise apemba okende bokangela na ba commentaire bokangela ba commentaire po bat ba mona bien bokangela ba commentaire bokangela ba commentaire ba modérateur na ba modératrice bazapi bakangi merci mboka botapote po live sauter menga na omona ba commentaire bakangi na bandeli video opo ba video ezebeli botala fego ye kuna coin bomoni kote bat ba okita nde kote fego akimi atelemi ande bat ba okita boye Elvis ye yo ba opekisa ngana telefone na zongisi Elvis boye Elvis yo na e bloqué nde Elvis yo na ba sapato fego auto beta fego oki ocha ba sapato na voiture na ye ya pichu la ti orange ya pichu Elvis yo abeti fego longoli ba sapato po beta fego ngana kina ido filmete na ndo pekisa Elvis Moyena filmé elle était beta fego po na ndo pekisa ayokanga voiture ke te fego muto okumba fego ye wana Elvis ayokanga voiture
Mwana bato abetami abandai no kumba na yebi te so aza chauffeur so aza petit na so aza nani. Oh bato balabala nde ba opekise. Wana Elvis na chemise a pemba zo landa tsu Fego kota za. Oh ba okange wana ba ye pichu mutu ba okange na bato balabala. Fego aza kuna na coin bo mona na olakisa bino ye. Amakolo ngulu kuna na mokili oyo Yesu. Boze yana lakisa bino mususu. Yango na voiture Elvis a boyi voiture ekende. Mwana wa mutuka lingaki akima po Fego pa kimi ye na mutuka. Bo mona ndenga olakisa olo base nini. Elvis a boyi mutuka ekende. Henrietta ye wana na robe na rose na franchon. Ba opekisa Elvis batana nyonso omona ba oto kabola ndenga beteli ende ba opekisa. Ya pichu ye wana liboso ya mutuka ba oti ba ozongisa pe ya pichu po ba boya ki mutuka wana ekende. Boze ya mususu. Te. Oye sa mabe. Bomoni mususu wana ifona mima onde na mbile wana na live mabe. Bomoni na lakisi D et A4. D wana ekyo kota TikTok te wana ifona mbila. Lobi très tôt matin na ke na mbila. Sikoyo yo lokola botapote. Lokola loi attends. Bofungola ba commentaire, bofungola ba commentaire. Bofungola ba commentaire. Lokola yo loi ebisa oke. Soko za na likambo rotunisa mutu. Landaka ye na ndaku na ye. Loi lokola loi lobi bongo. Parce que batu nyonso ba obengo zebisa bango. Ona bandaki kolanda Elvis poto solo la. Ya. Fego yo solo na Elvis boye bani wapi. Bo solo ni. Oso mona Elvis asali live na kombo no. Si we boya ko bimisanga makila likolo ko pekisa bazo beta ona okele ona ma otande linzaka nyonso longwenga tala makila na obanga po ekatanga live po makile kataka live tande linzaka nyonso longwenga po nazo kanga Elvis na komi na kokotelo na bitumba po nga na mutu amawa na komi na kokotelo na bitumba ndenge sko babimiso makila bongo na munoko ozande ko na mobile me bolekisi ya bolekisi même soko za muta makasi même so za na bikiri ya baya ko lukele batu makambu te vanda na ndako no muta ya ko lukele makambu na nzamba ko assister yo ko kinganga ngai ibalamba ngo na feti te Fego ngai ibalamba ngo na feti te na yebisaka merveille rambo na yebisaki pe gezi mawete ke mutu obo kosa na mbolo babokaneli wana bo yebi ete botu na sango. Merveille aux envies. Gez ma wete. Aux envies. Na ebisa kibino. Na biso ki nga kutu muta ba problème bomoni nga na kita na tika ba problème. Et a des messages mobimba. Elvis a sel bino live te. Ache moi na bino na miniature te a fingi bino te. To mona ki de moi sina porter GG plainte. Bo kende dango na loi. Yo lingo laksa batu. Yo o amayele. Eza problème te Fego. Tokota la kaka kote likambo ekosuka. Mais pour ton information, ngana na ba preuve ndengo lingaka nini ngana kini po na okyo lo bango te po ekyo signaler live. Oye komi deuxième fois parce que moni ngana zemi po soki fa kyo solo la na eso zaki mobali etant que mobali. Soko zaki mobali. Kaka wano lingaki otele misaye. Non, tu as vidéo mususu zera. Kaka wana olinga ko telemse na gare du Nord. Tu veux quoi? Olinga telemse na gare du Nord ka wana ke Elvis on parle. Olinga telemse wana.
Yoko filete, ozaki na ba ejiki tenge. Ozaki na 3 garçons. Siko, soki oyeba, yo obande ko filete po bo parler te. Yo bande ko file oye bande adresse, otikala na adresse po oya ko luka batu bo sala epaka. Siko malheureusement fego yeba ke kana butu o tozui pa adresse na yo. Lobi nga na kozana mbila na zemi na nga na menanso yo salo landi biso na nzela. Yango ba video musu na olakisa te na olakisa na mbila. Do yeba kende ngozo luka adresse Elvis. Nyonso oye kokoma na ndako Elvis ya yeba ke yo na ndako na poto. Ingrid Vemba, je te salue. Yeba ke yo poza na famille na poto. Eloko zobo sana moni ro luka makambo. Yeba ke yo po na mwasi o na bana o na batu. Siko soki yo kanisi yo komi na place Nzambe. To soki lo yenge ya ndenge fali aza camarade ya Macron bo komisi France ya bino. Je te rappelle que loi ya likolo Macron. Wana rappelle kara ya omoni loi ya likolo Macron. Soko za na esprit de mort to za na posa kacho. Okoko ki omitika yo moko. Kolukela batu ba prompte pour problème ozoluka. Ba français ba loba celui qui cherche trouve. Ndenge ozo chercher wana na no trouver toko trouver je te promets. Et celui qui trouve supporte. Ko ya to ya ko glisser na biso ba basi. Oko sila nana Elvis muninga no mobile. Pondenge déjà beto yo moko comprendre aux affaires nanani. Sans instrument au comprendre. Era. Le suivant sur la liste. Trop c'est trop. Romoni côté to komi. Je te rappelle era na réseaux sociaux on a l'équipe bino son quitté. Ti mais soko moni nga na buki ma seki na buki ma peka et un message. Alors le quoi bolingi ko comprendre te era na promettre yo. Okolobo oyeba quitté. Na promettre yo. Omoni koto ki osaki mu kale pa ba faire gagner. Benga na poko le loi sinapelo munoko na ye. Ameli makila na ya munoko lelo. Pona qui trop sire. Elvis a sa kabala éviter ana rando pena mutute. Même aleka ke pa mingi bo kite place a fingi mutu bo kite place a tumboli mutu. Do makambo bo luka. Ndenge bo mikanisa wana ye boye ba ke bo ana bino bongo te. Boko kamwa na Paris oyo boko kamwa. Bolinga te to koma na niveau ebembe moko elalinde bo silami. Parce que awa pe bino bat bo luka makambo boye ba ke bo mibali moi c'est azate Pour moi si GG de bo funda ke bo porta ke plainte. Ndé bino ba mibali bo koti na terrain boya na instrument te boye ekirité. To senga officiellement. Oza mobali on a besoin elvino ko ya na ekirité ko ya na instrument te. Yaka maboko na makolo nenge faire gagner aye okozonga makolo ngulu nde fe gwazongi lelo ma papa nani ya papa faire gagner ma papa faire gagner atambola na voiture yango yo moi si na ya yebi yango na famille eli comme so eza pinza mbenga linzako ma papa fait goyaki na voiture lo yenge nde kwa douleur papa fait goyebe ke lelo ma papa ela le panote ma papa no yango yo ketch no Prada yango tala lelo nazola na Prada na yo Prada o outi no Belgique to matino talis moko outi ozwela nango fali pas fali leader amboka chevalier cheva leader basket a fait lelo et là et comme ya biso tinda awa la diva awa na téléphone parce que on a no c'est la live. Voilà. Basket on yango na makolo afego. Mais oyo eza lelo te. Bomela ma mwinda oyo ya joli. Bomela. Bomoni oyo basket. Toi lelo te mais o basket yango kaka. Po lelo la te chemise a pembe. Bomona basket. Basket on yango. Et mon on a bien te bozile. Bozile ya joli ya zoomeli nga basket. O eza photo lelo te mais eza photo la ta basket yango. Prada. Bomoni Prada. Ah, et mon on a bien te encore nga pe na che filtre pour no bomba masque na nga ba ndeke. Non on la ta filtre pour na maman quoi. Et bi ma couleur opo nga na che filtre.
bozela zana zong sa sima na sima boy bomoni na olinga nde ba mona pe couleur nango na boy bomoni 8 omoni ba moni mais je vous rappelle que eza photo lelo te pour lelo alati chemise ya pembe pantalon noir en plus balata ende mona papa Elvis azap ango papa Elvis azap lo balata ende mo likolo pembe na se noir likolo pembe na se noir bandeko mais fego soki Elvis abetu ya longoli ba sapato azongi nango eza message ya ropeso ke comme on moni so zo okomisi muta adversaire parce que ya za musicien te atambola pena musicien te ça veut dire que za adversaire te mais so zo lukela mutu problème comme minimiser te so ko zo lukela mutu problème na vie comme minimiser te ko za trop sûreté po yo assurance no eza mabanga po apart mabanga modèle ba beti oloko a moi si lelo na okeli ope ma posa ndeko na mobile taka na côté le Elvis azoki singa po modèle a pusinga bwakinga kuna talanga makila linzaka nyonso ese longwe na ebite soki ko zongaka tala o mwande ba pumbusinga likolo okotelo posa ndeko nanga onzimaki ndeteke ya kotimbela ke yo mto ofile e po ndimaki teke ya koko beta yo e kote ya yo ke erobi mananda kuno ki oluka problème ya atozo ki olukila moi si problème ato ki olukila moi la mukie balobaka mutu asimbaka nini oyo batalaka age na ye te soda au moins soda so asimbi munduki batunaka age na ye te ata oki olukela kadogo makambo ana 13 ans soko omoni kadogo biso bakadogo toyaki mpo na libération soko omoni kadogo na 13 ans asimbi munduki yaya toza na 50 ans banga ye donc elakisi que mutu oyo ingo komisa adversaire ko sous-estime ye te avant déjà banda otinda maloba mobali na komona maloba oyo banda otinda ki Elvis omona ngape na tindela ki o maloba epa ya merveille rambo na lova na tindela ki o maloba ke muto ya okanela wana ayebi ete fego je crois na belelio erba beto na tunyo fego nini ochenga boyo simbi munoko na ochenga boyo na litindela ki o maloba na telefone fego nga Karine na koma etina niveau bengo na WhatsApp to solo la na snap mais na senga ki numéro na yo et pas Brunel T plus c'est Brunel T gaze na sengi ti numéro na poto solo la pona biyaya likambo nini nga na GGT GG za femme mariée na bana ce problème eza ba solo laka GG soki afingi pope ba fingaki oui GG to lobate ke ko finga mwana muke eza malamu non en plus mwana za innocent asaka live te oui et amabe mais faut botter la paix GG so avec ça l'intervention na part na bino air Chantal o finga ba pareil vis na ba ndekone otanga kombo ya mwasi na yo peut-être na lobby te ke zabongo peut-être lo ke poussa ki GG yango wana parce que ria zo yo finga ngana azali soki cousine ya soki kombo mwasi ngo soki nani pe na yebite ngana azali cousine na ye Paris oyo fego la merveille ba beto na Paris ba beto na Paris mutu ana komi okosi ya problème ezate benga fego appel vidéo à l'action mon connaît lelo ça snap te fallait que ça ta 3 jours pour ba nini zipama c'est na kosi na sali live c'est na kosi asa la live to asa snap ya lelo wana eloko comme ça bino kosi wana soni ti fego a commission on voulait parler te mi bali ba sola bongo te fego o senga ka numéro Elvis pour mona ke ozui numéro au PCPC ngo bana basi yaya baba si ba comment ko benga Elvis bovandi oui alors toi tu vas voir toi tu touches à l'enfant de fego au mona ki côté Elvis a simba ki l'enfant de fego tu vas voir siko bino soit disant ba wesh muto pe bo benga bo grimace ye wesh siko na kuluna na ki mettre po ye na uti na ki wesh na matete aye so sanksi na ki wesh a poto mélange na lala na lamuki na tongo na moni o
papa Elvis akede ya musala na bengi na musala allo papa ndenge fego asenga ki numéro no lobby ase abengi yo Elvis obi abengi ngate eleki ka 2h du temps boy bandeko non mon ka Elvis ana musala obenganga oh non est-ce que yebi ki numéro na baba si ba komo benganga baba si ba komo benga et comme kaka allô c'est Elvis tu vas voir on a ton adresse on va nebi c'est pas pour répondre ni bak bondo benga Elvis baba si bo enregistrer kati vidéo musu yango bo enregistrer ka bo bimisa ba enregistrement bondo fing Elvis il faut na bandelo on e bandeli ya joli zongi ça bota vidéo o ya joli a filma ki bon on a fait gonda termina quoi ndeko na ngai zongi c'est joli zongi ça ne bandeli ye joli po pe que ça habitumba to comme no filmer oh mais bandana kati te ya bota wana Elvis na chemise a pemba Olanda fego wana fego sa kiti na voiture ba betie Elvis alongole ba sapato Elvis a ba sapato na voiture comme Olanda fego na se fego akuna bozela bo mone awa Elvis Olanda fego loka de ba bete ki na signaler ka Elvis ko bete soute na comme Olanda ka zela mais continue awa Elvis asko fego akimi makolongulu atiki mutu kaliboso to komo kita to komo ke na avenue wana muto bomo na chemise a pemba telemi kuna nde fego po balate lokwa ba mapasa lelo yena papa Elvis na kaka ko signaler bino po boyeba le suivant sur la liste era à bon attendeur Erba bengi ba oloba era ofinga na moni yo Rachel Mukombo so lelo matina live Rachel live oyo mati lelo oye ko pesa explication na lokuta soki mambolo bi eze solo Elvis aboya ki na janvier so février oya ko senga pardon deni il fallait mambo expliquer lelo o expliquer ngo avant omoni gume o koma ke o famille Elvis va limbisanga mobile na limbisanga na Karine Mokonzi siko yo soi-disant muto yo akoma ko bimana mobile na yo sanke yo yeba o senga ki déjà pardon ma chérie mboka bolukele vidéo na pardon bozongi selae ami yoka Perez fia gume ya yanga te na tinda ki andi alala o sola na mobile no andi Elvis akaisi mobile no te explication no komo pesa ya olijo ya nani ya dia bokabwana waso mwasa mundelo botana mundelo za madame ngai pe banda yo kanga esu natanga komba ma fils natanga ngo esute po na koma na mobali yo po koma mwasi andi madame andi ya basi Rachel top Mukombo so madame andi ya basi likambo nini na komba mobali ya mutu bona ba respect mibali ya batute ya ba belle famille ya batute wana belle famille te andi atika famille kuna na nini yo mboka ngo nini andi uta mboka ni musupe yo andi senga na odemando mata au atiki famille ya ba famille mobali no andi bana sila na mobali no andi ko na 125 euros en pia que ya transport et sunga ki osombi talent te koto ke ndo soma ba talent na Sarcelles ba 5e mai wana olata ka ba talent mama mobali no yo Rachel la pa kombo ya mobali na ngana ya belle famille na ngala akomi pe nazolo ba mamba famille nkoi yo soit disant vanda ki Elvis biso te ba keta ke kombo Elvis amboka nkoi na pesi kombo nkoi elenge okipe elenge akotanga ngo nazolo ba na famille nkoi li solo zo beta na ba yo lijo ba tunyoso obeta ka ngote pourquoi François Matela ko na live o mona ka François Matu opemi o melipe mo komo senga ba pardon en désordre ya on ne change pas l'équipe qui gagne. Au Senga a déjà pardon. Au Senga a beaucoup deux fois. Au Mataka est sur la live à Chantal. Karine manquant dit limbisa. Netinga veut limbisa la Rachel. Au moins netinga madame. En tout cas ma chérie, au Senga pardon deux fois quand même. Je suis gentille. Deux fois comme il y a pluriel, c'est trop ma chérie. Non quand l'ingato Senga nga pardon. Il y en a comme il n'a souté. Tu m'as déjà demandé pardon deux fois. Et pas Noko Patrick, n'est pas Chantal Boula. Message n'est comment. Madame Abbas, moi je t'ai pardonné. Yondengo zana o aloko la belle fille nanga parce que oza moi si ya moi nanga andi. Donc yo fongana comme lettre to yo balo, n'autorisation ya mbali na o. Ndenge andi aza aussi andi me permet na sali lettre to yo kangelo lupango Rachel. Yondo za boza wa princesse de la Chine, poza moi si ya prince de la Chine.
Ma belle-fille, il faut respecter, respecter la belle famille. Et on a la belle mère, il faut me respecter. Respecter, on respecter maman perpétie, maman beauté Elvis. On a un ko respecter ba pichu na teke la bo bilamba net on a lati ensemble ya pichu mtate kango. Yo mon ngane na respecter ba semi ki te yo Rachel yo moi c'est andi yo respecter bisote na la Chine. Yo bi de la Chine ozo lingo manquer respect de bala yo. Oui bien oté. Oh. Yo bi no ba olingi mobali olinga famille oza bantut. O mulu bandeni. Bi ba lubo bo bi ba bo suba na mbetu. Ya babanga mobali soko lingi mobali banga bandeko mobali banga nga mama mobali ngam na boti mobali azo matelo mobali obokendeki ne na hotel banga nga naza bokilo na yo naza camarade note ata anzi ayebisi yo ata anzi ayebisi yo ke mama abiso olobisanga te oui Andy c'est mon frère mon fils so asali mabe na okangele kanda ndenga za bongo na yo okangele kanda mais ceux qui na matisi na live nanga eza juste Andy fongola micro obala mwana na to obala te Andy te aza bilobaloba bavoice eza ebele moye na bala lisusu eza te ah oui na ya bagrande sœur na ye na ya banani grande sœur kutu nauti kozwa voice moko waka sikoyo wana pokwa grande sœur na ye Gisèle nalembi famille wana ah oui bavoice eza ebele vraiment nalembi ye ha Andy ndeza bolibala ekufi ekufi po façon atongi famille ya mobali non okota kuna te po famille ndenge asalaki na famille Elvis to ndenge ne ya tonga seke yango pe papa bana na boya ye na sarcelle de boss 1000 visa e ndenge andi aboyi Rachel yo yo ozwa yanko boss 1000 visa pe escroc kotanga olala na dra Rachel yo pe chela ye sous poison boss 1000 visa ya kolela Toto bejima boss vezo kufa ti lelo 1000 visa kufa te bon boss mon boss 1000 visa banda lelela biso bampoisonne boss c'est un pierre qui bêté ya kosa l'hôpital de salibokiliti na comme otune boss problème nini boss occupé nga te po ebi kenga na maîtresse na timbele ki ya greco boss alati ka tonton belge encore ebi ke tonton belge blé bato bana ba passeport rouge le roi ba tonton belge bongo ba clair te biso ba sans papier ya ah kaka boy boss 1000 visa likambo nini en répondre nga te nga naza na boss boss gaga tonton belge mais boss posez où millions na nzoto boss 1000 visa ça beaucoup traîné wesh au message nangwa mon boss merci pour les fleurs mon oh boss achenga type les mecs les patrons boss 1000 visa bobozo bengi na nga nini les suivantes sur la liste boss 1000 visa ya ozwa Rachel banda Elvis aboya abimela camarade Elvis moko na kulisa aboya ekobima na Andy libala etraîner kutu te Andy aboyi abimi na ba voice siko no bi akomi na mapengo azwi mapengo zela ya joli pa na matière Andy ya joli o tep ça o sai bien ndenge oboyi
Aelinga voice nde Rachel owanga no ebike banda owanga no kala. Oebi. Kabi. Zela oyoka. Abi jamais bokoyo kaka ke audio na ngamo kwe ko biva o andi mutatindi yango. Andi osabi ndo boya banda kotongo kala. Nazoyo kiso kandenga loba eloko loko ayo koko bima na te chance andi po ozwa ki nini oyo nini wana. Andi, okay. Abia koko memona ndaku na ite po oyo osala nini nada. Tia, zela andi koloba te. Lobaka oyo kwa mona privé o kandenga traité o de eloko wana. Chance. Fungola micro. Oyo kana go ndambu mususu peze. Mais bomi si mwana wana lobiti. Ah. Bobomi si Andi, c'est qui ça? Rachel. Yo muto so lali no na mobali andi pa ko mobali no andi kutatinde nga maloba na privé bia longwe la Chine oki onga na voice na kei muto akufa kali kolo mwasi na mbongo mwasi ngo andi nga akufela Rachel nga pe lokwa na kanga na nga boutique na vandika andi kei okay promte siko yo mto yebike mobali ngo bosi bo lali na mino na ye e courage ko ya ko wanga na yo zui wapi yo lobaka oko yate yo lingaki andi po o utiliser andi o la Chine se ba meki andi akoya elikia o chaki o tokotinda video pa Chantal Bola o tindi te Chantal ana bo moy pesa Chantal video so aza mwasi acha ye moko Chantal ayebi o yela ki na terrain peut-être on ba no vérité te ti bo komo kosa o Elvis akendaki kolanda Chantal Eros donc ça que Elvis akende na terrain kolanda Chantal nga na yebite na yebiso ke na yebite na yebaki Chantal ebi bato asenga ki ba pardon ye mona misu na eto kosa conscience na bisote preuve ane banda mambo e bandi boso moni aye Chantal aye su ko finga Elvis na famille Elvis ngam na yebisi bino Chantal Bola lobby to ata ayaka ofinga Elvis na famille Elvis soko ngo finga yaka finga no ngaye finga no Rita finga mashasha andi yoka mwasi Rachel abi mutu ebi ko manipuler TikTok net ya zate Rachel so ebe ko manipuler TikTok voice nga ebi mate so yo yeba ki TikTok koleka batu nyonso andi nga ki ala lote ete ya yo okosa ki mokili yo madame epa Elvis andi alali yo oko swana na andi te yo zo lata ka Elvis te ya mobali no andi swana gube na mobali no tu yo ki olinga andi yo lobi Elvis abande ko linga ya bande ko sa ya Elvis bokabona de banda kala akoma okipe swana na mbali no andi
Andi faut yo kanda c'est comme ça. Il faut que les bons on a tous à la vie de la guerre sur mon avis là-bas. Ça c'est la matin là. Si on a le délai d'aller ensemble à bonner que les TikTok est là pour qu'à la guerre. Donc si je comprends aussi. Là, il faut qu'on a commis dans la vie sous conseil de gens, une personne a dit mon bail et a dit mon bail la souris, a dit mon bail la souris. C'est toujours comme ça avec TikTok. Rachel Abassi. Rachel Abassi. Alobi yesoki aluki ba prompte na TikTok a code sambongo te siko omoni ko luka ba problem tina andi alalio siko ki madame o ba kumisele biso ke yo za madame ba balobi Rachel omi kitisa ko lingel vino zongela mibali no mindele niveau Rachel andi boebi yoka andi yoka mwase oboyi niveau Rachel andi yoka je vais pas toutes celles en fait. Je vais pas toutes celles ça. Ça fait 2 jours que la sur la Andy. 2 jours là sur la avec un groupe. La dame pas dans mon c'est pourquoi le bagage Andy tu dis que ma vidéo est une vidéo mais Andy n'est pas comme Kalida on a rien pour montrer ça pour dans Abi ya koko bimana Andy te Andy. Limbise, toi tu ne dors pas? Va chez papa. Va dormir avec papa. Hé, Rachel Abassi. Ah bien, encore bimana Andy te viens alors. Reste ici. Reste ici. Ça est là. Fego tapoté Nzambi. Bon, yo katanga live. Pour Fego porta live. Tapoté mon frère, toi, famille. Andy. Et Rachel Abassi, princesse de la Chine. Belle fille. Ma belle fille Rachel Abassi. Rachel zongela mobali na yo Andy Bosuana. Likambo nini onkanga oyebi oyo ekoma osala kotula mpo nga mpe natulaki nakanga meka komba mafisi banda nazwa mobali na tika komba mafisi yo mpo koma na Andy tika kombo ya Elvis tika kombo ya papa ba Henrietta tika kombo ya papa ba Hilde solola mambu ya Andy ya basi nga mama bokilo na yo naza bamboka pe ba mama bokilo na yo babafata ozala ba mama bokilo belle famille na yo la Chine toza si y a un problème baya Olga encore ino bazana la Chine awa baya pecho ko ba email da ba franchou ko ba biso la Chine des familles ko ina yo ba bokilo na yo ba jeje ko Mami, kote on est na koki yango tenga mo na fungoli micro. Eloko ni ezo prouver que yo zo bimana Andy te. Rachel. Eloko te na bi omoni ti na kanga boutique bwemboka ya somo eza. Rachel omoni ba sortir ozo sala oko suba Rachel. Moi c'est un Abassi. Moi c'est Abassi. Omoni lo yenge ndo ko douleur ba era ba okoso na ba mata na ba live wana. Yo ebindengo lela kati. Oyebi na yela ko yako senga nga pardon. No sengi pardon te. Kala toko ya karidi mokonzi. Na tikela o mobali. Limbi sanga. Je demande pardon. Ozo bando. No sengi pardon te. Na kanga ki boutique na vandit. Obandi. Ko senga pardon te mbalo. Ye tere. Nga vana ya. Il faut no bossi na no mobali no Andy. Tika ko brûler betap. Ozo nga na makambo ya Elvis. Bwana mambo Elvis te. Voilà. Mutazo lala yo. Les mecs en question, les types. Eza Andy. Mutazo boyo sika eza Andy. Koye la biso matière yo li jote. Ye la biso matière Andy na la Chine, ba belle famille na yo. Eza la Chine.
Donc biso tona besoin matière ya andi na ya biso ba mama bokilo na yo biso nde ba famille ko ina yo. Donc Elvis a na kati ya la Chine te. Yo lijo akana la Chine te. Ona mona ba yaya na ye na feti bazaka na la Chine te. Ya mutu na mutu solo mamba belle famille na bango. Nga moma perpétue na yo na botelo andi to solo la makambu. Moi na sali nini andi a trompé yo a sali yo nini. Mami, muta mesurer loka mwana. Jamais. Ayebi ki longosi. Ayebi poids ya makamba mwana. Moi j'étais là. Ouais. Rachel, est-ce que que Andy te m'enregistra qui? Est-ce que yebi? N'aime ça bino que na kati ya game. Biso siko toza ba checkmate na kati ya game. Parce que Rachel Andy m'enregistra qui yote. Tika ngana biso vérité. Donc c'est-à-dire que tant yo zo mesurer mwana, na zo monati. Oh mami, azui lat a mesurer mon la place circoncision souka. Na zalaki. Na zo sa mona, fais attention. Zala mayele. Moi j'étais là. Qu'on mesurait ma kia mona kabo ko simba ndeta ma ke ko yana si. Ma beza ki na makambo wana. Ma beza Mota coaché on dit mboka revu no muna mutu mabe. Mboka mota coaché on dit. Rachel, yango nga na tuna kimami motuna elisa cité. Ba kokola kite. Biso to telemino wana. Avant koloba makambi ya Olijo, ya ba kokola ki paske nga naza na audio andimi. Bazalaki na hotel tangu nga na bengi andi bazalaki na hotel bakendaki kosala ni. Yo pe andi tokutana na privé. Danono amtazua tika mwana ana no samsana tere danono. Danono danono bezaka na suka. Omoni ombo ka sebo okay mam na no kotanga te na esa no danono. Le problème est that mami akomi semeki na sime akomi semeki de maina. Tika mwana zana tere to ebi gani mo. Maina Rachel Abasi penza confirmé. Rachel Abasi nandimi mama mami po la Chine nandimi Rachel Abasi de mai semeki. Abasi abazua makasi boye mboka. Mwente mami danono aliko soigni sanga saka mabo kilo likamuri danono ko soigni sanga tina soigni. Nanga yo kesinde anja lingi Rachel nga ko mbali na libena. To na musala. Makamu na expliquer danono makamu wana komika bongo tango alala ki e 4 fois. O pe danono asala. Ata yo moko andi moko na Rachel mami bazondi misa Rachel azondi mawito kendaki na hotel kuna na hotel bakendaki osala nini mami bakendaki kosala nini anja tolo ba Rachel anataki kaleso ya ver ata binomo ko mami singa pe na za mutu motele suki mama Danono calme nani tika nani zuwa ba misusu baza na liste danono mboka bafana boza no danono bokeni na privé ba miniature eleka bazua ona privé. Eloni azu eza andi azaka ya yo apeka ndenga kenda ki azongi ni na ngome tozana andi ana na terrain yo zo mona te ba komo kima andi e komi o yaka beta lisolo elvino te talaka nga mona fongoli magasin ata na lisolo elvino te na famille koité soki mambolobi lelo eza solo Rachel il faut que bete la biso ngo elvino boya ko na février na janvier o beta ka ngote na live a Patrick osenga ka famille ko union so pardon osenga elvino pardon do biso oto kangi ya liboso ya nzambe osenga ka pardon donc soki o trike ma solo oya nango lelo po otobosa na andi yaya na zongselo andi na terrain po makambo lobiso ezaki ya solo fako betango ke babetanga mosinzo ke yo eki osenga pardon taka nanga na botolo soi disant mobile osenga nga na pardon donc wa de faible yaya ozupe mobile ya mesure na opelo kwa pe andi akovande loti décembre donc yondo zabo yo pemisi ana yo alokwa Moïse via Anna oyeko bikisa Anna na do bana oyeko kati sisa Anna maya Israel do andi atiki Anna omoni Anna apemi yoti décembre ndenge yo bi yo lia kana réseaux sociaux te ka bilamba ya ngape fona somba sapin kana ba live andi ti décembre ndambo
abi mutasela TikTok kolekanga zate lo bande zoba kolekanga na TikTok azate poso zaki yona ndo yebisa bate ba lo kari na niveau net na bi tra o ba olanda ba vesta sarcel o ba lo ba ka o mona ka libanda video o TikTok ko ekosaka biso nande to yakala ba TikTok so dena che filtre boy bo kanisa malonge izaya bomoni vie réelle bomoni niveau Rachel a solo andi yango bomoni alataka Elvis ayaka na kosenga ba pardon po nya kosenga andi pardon te mobile ya vie no niveau non de andi po Elvis azaki na yo moko ebede yake wana wow yango lelaki preuve ne to ana makambo Elvis te toza makambo ya andi alala yo apesi yo 25 euros solo la andi bato ba ebisi yo ke yako beta masolo Elvis pe longola ya andi ba kosi yo pongande kolo réseaux sociaux nde na fungolele o boutique boye yo na andi bozongi miniature so nga na yete andi aye avec preuve so ki andi ayete nani danono aye et la Chine tout le monde bozongi na terrain boutique efungwami toza awa actualité eza ya libala ya andi na Rachel andi azobo ya Rachel pona Rachel biloba loba azo wanga na mobali motalinga ba wanga na ye de actualité na réseaux sociaux ya ngobo ane loko bokolongola te po bomona loko na kangi boutique bolimbo ya bo meka bo matina live ebele bo bouger wana bozo bouger place nga na za naki na poso fungola boutique lelo te bo mwende bo fungoli singa boy bo kwa simango lobby ata na zaite po lobby na tonga na ko porter faire gagner plainte avec des preuves tangibles. La Chine nazana zalate andi na Rachel na miniature andi mode koto pe Rachel à base nde ma solo toza na onde actualité pas de distraction la famille na lingi bilo mingi na lingi bilo mingi arrête tu dis papa qu'est-ce que papa fait il est sorti o ka papa qui est so beta mutu andi loba na ngina kata moi si asali o nini Messi à base madame Lobi kaka mami Yo lobi kasiko na zoya hypocrite po mommy. mbala liboso na lingi Hypocrite, mwasi yo lelo na ko boma yo na privé. Je vais te tuer. non c'est là mbala liboso na lingi mwasi na vi nanga to solo juste 30 minutes na komi na 82 audio Lobi kaka andi loba tandambo bote mezo beta Loba tandambo chéri, bébé zwa bisou kolanda ngate za ambiance ya la Chine zwa bisou. Loba tandambo bébé. te lobi kaka mami lobi na osala live je crois lobi na koya nanu na explication ndenge to bandaki pour Rachel esopie era kotie na erreur ya lobi soit disant ya utiliser kinga ok lobi to koyeba siko entre nga na ye nanya utiliser ki muninga yo andi ododaki ya toni na boy danono azawa na boy nanga mais andi yo ko très impoli ko linga ex a papa Andi olingi oboya dano no aza tango kena kokitisa kale so vere kuto kusumbeli ni batike na zalaki. Olingi oboya koloba ya toni dano no aza tango kena ki komona kale so vere kuna na zalaki. Boni boy ko bébé. andi oyebi ki wape na prom nanga wana prom nanga do taba na privé Nicolas kokende kozwa mutakala ofingi Elvis ofingi papa andi prom ya te nga lobi kaka nabia kare mokonzi azalaki ex papa te aki libweke ya papa mais andi akio komeka libweke ya papa andi likolo kobimisa nzoto libweke ya papa andi a touché papa a touché belle famille nanga donc ngana andi ate toko bandango na privé mais tokoya osisa kaka mokonzi na matika obike onomake nga makasi nga bapekisa nga balive shubido alinga esute ndenge na shubido ba félicitation to obimi kano bombo lelo mpe naki na idée oso live te ya shubido kende kopanza fergani monoko ta nde na se live ambalaka ta ya 1h du matin monoko bapanja batongi yango combien de épingle yaya talanga monde batomboli nga mosapi nyonso
Na lulu Andi makasi. twende. Ah, bwende Andi. wati. Oh, twende wa, oh, Da twende tuko na wa. taenda tingana Non, na non, non, bandaki tuku kotia mbele ba na audio ya mama. Rachel Oh, mami. twende, oh, twende. Mami to bandaki kotia ba audio ya Mama, Rachel ndenge bandaki kolinga andi. na huku naikalaka hii video ya nini dada? Hapana shi tuko naenda kutia maaudio tulikuwa tunasema ukimaliza live. Maliza. Danono. Okay, chunga nifunge basi micro. Danono. Andi azosala opération utombani. Nakufa. Mama oyebi ekangeli andi micro oyo nazobanga lobi Ambongo soko moni akangi micro aza na mboka na telefone. Bino boyebi bango te. Soki omoni akangi micro aza na mboka na telefone. Mais quand mokonzi yo fungoli magasin, biso funga ba boutique. te tofongoli biaya tofongoli tozondi na terrain à fond. Naisa no basata babongoli mitema yaya. Na osimba Bible na oteya sata. Ok mami merci tosepeli ndenge tozongi na marché parce que baklia bazalaki basi bakomi ebele boutique eza fermé. Merci mami na kiti. Merci bébé. Merci. Live à lobby epanoko Patrick invité Franchon Koy. Akoya ko recadrer ya uniquement pour mambo lokuta oyo yo Rachel ko mokosa na kombo ba famille ko mokota ba kombo batu. Yo mtaliboso ila rabiso awa Elvis ambal malamu en tout cas nazo senga na nzambe basi nyoso wazo mbele lokola Elvis wana yote mboka zongse la vidéo na ezonga na actualité. Nabi andi tango linga na Rachel ngala ope lubute talon. Kaleso avec papa. Attends ka kaleso avec mon kolongo. Mais Elvis peut amtema makasi te yo Anzi. Pour amte. Moi andi mi se commence à faire moi c'est que ma casse vers forcé autour. Et arrive vers militaire. Rachel Liboueke, notre belle sœur de la Chine. Ya toni na lala na lembe. Là. Merci bandeko tokomi dia lelo donc tout le monde na mercredi na live ya Noko Patrick. Bisous. Na évité vidéo oyo ernine kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Soso na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ba maladie telle que diabète tension AVC prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso, solution yango yo, na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko nanga na ili yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde est déjà pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozolia. Biloko tozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozolia bazo tia yango ba poison. Biloko tozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera product. Bakaniseli peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non, tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie, olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo oza na nzoto makasi te, produit oyo eza tonique.
eza wana po epesa yo nzoto makasi yo oyo oza na batoxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza kodétoxifie nzoto na yo eza kopurifie makila na yo eza kosukula baveni na yo produit oyo eza na babienfait ebele produit oyo kosoigne yo mpona estomac produit oyo kosoigne yo mpona constipation produit oyo eza produit moko eza kosunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo kokozanga baproduit oyo te mpona santé na yo santé eza na prix te santé eza na prix te yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okozanga produit oyo te yango na yo kopresente yo produit ya aloe vera gel yango soki olingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine la plus 44 79 853 90 849 na balieni susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne, botika la bébé. Oh la kina sala mignonne bokoli yango zero lobezala kina 10 yo bokoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala ba chose kaka mpona ba voiture te